Coucou la famille, bonjour Balandi, émission Nabiso Tozo Kendewapi. Émission Tozo Kendewapi, maman Nicole Moïsanza na lobelaka oetali changement de mentalité na kati wana na lobelaka makambo ebele. Alors, toza na kati actualité oeza koleka vraiment et bengi ngape pour na kosala ba analyse pour na kobakisa un plus na kati ya communauté. Alors, makambo eza koleka eza très important vraiment pour na ko expliquer bato ebele ba droit na bango na bato bazo profiter pe na ba visibilité à bato vraiment eza intéressant makambo yo ba vérité siko ya malamu ezo bima réaction ya mutu na mutu azalaki na kati ya cérémonie esalamaki na kin pour na présentation ya bakabelo ya Olga. Alors, omoni internet boye ndenge congolais mutu mangala zo salela yango ekomi mabe ba respect ya bato ezo sila valeur esili. Alors tozo yoka ba version ezo bima ebele et puis réaction ya bandeko moko na moko après tokoye bandenge nini ya ko expliquer pe ya kopesa conseil na Olga Kabelo comment ndenge azo sala musala na ye ya makambo ya bakabelo na ye tolanda témoignage ya ndeko moko et puis toko continuer quand même conseil oyo. Merci beaucoup. Alors, la famille, Nasir, merci beaucoup na maman Nabiso, maman Salaki interview na Marina. Vraiment, nalinga qui quand même na essayé un peu kozwa vexio ya Marina, baboli bisumuke parce que tango koyoka peut-être nini audio oyo, donc ils juste pour aider biso na communauté mentalité changer, ils a nandenga mabete. En tout cas, vraiment, nayoki Marina, nayoki pe, nayoka Kilobi, nani, oyo Marie-Jeanne. Donc, bazolo ba toujours même version. Le problème, c'est quoi? C'est cette affaire, oyebi ki moyibe ezaka na ba faso ebele. Moyibe ezaka te oyo, bakangi ye, na saki to bakangi ye, misusu abombaki eloko, non. Moyibi pe miyibi ya soin ezabazali. C'est-à-dire, ezala motu mususu apesi muninga musala, asali musala, me afuti ete, wana peza moyibi. Omoni, wana peza, mutu wana za na esprit ya ba miyibi. Ozomona, parce que, na ndenge affaire o ezali, ba baza ba victime eza bandeko na biso ya ba théâtre. Nasir Olga Kabelo, maman, okolanda ba conseil yo très bien. Parce que les médias, les internet, ça la analyse et puis il faut efungola yo pe vraiment matoi. Ce qui au moins osana matoi ya koyoka. Parce que au moins osa femme mariée, mais mobile à chaque fois na internet azo fingama. Tant to yaka ko sala ba misala na ba internet ya ba mibali na biso bazana bandako. Mais eza ba image na biso moko to lukaka ko eba ko soigner ngo bien. Parce que pour te sauver, l'image ya mibali na biso na bandako. C'est très important, même ina bana. Parce que mutu mwindu to Congolais finga ka mutu dans les vides pe boité.
bien si ba misu ba finga na ba commentaire to eza mentalité ya bato misusu pe biso azo lingote misu na musala nozo sala oui ça peut arriver mais un moment ba komi pe ko stopper ba komi pe ko banga na bango ba covid bato bazo kufa ba komo banga na bango masumu mais soki penya ko finga pede dege olgozo finga masiko yo boye na ba commentaire na moni ba fingi yo ba zongeli ba ko finga mobali na yo parce que mama yo moko muto ozo linga ba bêtise yo ezonga oui pourquoi normalement na kati ya faire ba baza ba victime eza ba théâtre Olga parce que yo wuti na mboka ya poto place loi ezali et puis on a entreprise oyebi bien na ndengo munini salon na yo eza wana eza déclaré oza na droit ya kosalisa bato misala musu pe sans ofuta bango te bako komema yo na justice et puis tango okei kuna na Afrique oyebi pe ke ba fi wana yango moni bandeko na biso à part na oloba na Olga na kozonga pe opesa bino ba conseil Olga oyebi ke ba fi wana ba sali do ba bosani eza ba droit na bango o ezali vraiment parce que omoni côté mususu tango yo pesi bango ba perruque ba yebi ke o biso tozo mata nango na podium tozo défiler c'est que tikali ya biso oui na logique des choses eza bongo okoko retirer bango ba perruque wana te Olga okokai ko retirer te wana eza o exploiter bango eza exploitation de l'homme par l'homme mais yo oza na entreprise olba bien Olga Kabelo eza entreprise mais ma belle entreprise na yo oza na droit aussi ya kopesa ngo valeur et que ne côté professionnel même la publicité ça doit être professionnel mais oh ya publicité na yo eza terre à terre c'est pas professionnel ma chérie pourquoi parce que malgré ata osala ina bongo papier te osala ina ezate que non par exemple parce que ba genre bato ko ba biso je peux pas embrasser tout le monde kuna pona rezo ba ote bosala nga publicité non ngana ke na otala parce que publicité déjà et c'est nga critère muto ayebi ko se présenter bien muto ayebi ko so la koloba bien tout et cause pas tout le monde ndi ba ko zo ya sa publicité ozomona alors eza ba mannequin mususu pe mususu pe ba ko le kapé boy na concours pona azala abima a gagner mais ba o ba kozwa omona o misusu abima ki miss yete muto mususu sa publicité omona mutu moko azaki wana atabimine miss te mais kaka ne ba mona ki façon na ya ko présenter ni tout façon de parler ne ba bi non publicité zo bezo ba na mutu nyonso te déjà Olga on betaka tolo bien entreprise eza déclaré salon na yo tout aux entreprises mais côté publicité maman eza terre à terre parce que eza déjà côté eza professionnalisme te c'est pas bien luka ba conseil nazo ngai loko nazo ba et puis ba conseil wana ko za na bango le bata maman moko mais ko yo kande ba conseil pe eza très important maman koyoka eza malamu et puis kozala pe msusu na kosolola pe msusu baninga msusu bakoko apporter au conseil kosala makambo kaka te ezoyela yo te non ma sœur yo yebaki bien ke bafi wana baza ta droit au foot et baza na droit à perruque moko te normalement nde baza na droit même il y a 2 ou 3 parce que bango moko msusu bakotisaki ki sentiment et pas na yo parce que baza na visibilité nga nazo ba vérité ba vie na bango msusu de basala baleki ya Olga bakoza la wana ba abonné na bango même na ba page na bango bakoza pe ba misusu o bazala ba komo na bango wana batala makape soka koti live bwe akoza ba live ba 300 te misusu ba 200 te misusu ba dignité au mona pe bwe misusu afanika 4 heures d'ita bobola ba 5000 misusu pe ba 10000 wana ça uta bongo déjà za muto yo ke non ba aza suivi makasi siko Olga na ndenge aza wana ayebaki ke non il faut na futa batuana mais lokola bango basengi te mais yo mo poko ko imposer o ezali quand même du sérieux na kati ya makambo ya Kabelo na yo ko imposer du sérieux ma belle oye ata bango ba lobby te faut tout na bango droit na bino yo za muta poto et puis entreprise eza déclaré ko nier droit ya batute c'est pas bien ozomona bandeko langa botika nan ko finga nan bandeko yo muto asala ke émission pour na affaire kimoyibo eza faute na été muto nana pesaki nanu apesaki nini matière wana c'est qui nani muto apesaki pour ça la émission muto wana nde muto aza mabe yende muto aruiner aussi image ya bato wana et puis Olga ndenge za wana eloko okoko zelate longtemps te po bima osala ba nini ba émission osala émission pour démentir okopo ko lukate na caméra non il faut l'éco s'excuser au démentir
parce que eloko oyo osali ezalaka te déjà nga nazoloba nano na yo moko bafi wana koki kotika bango boye te sans quand même kotikela bango bakabelo okoki opesa bango bakabelo même na baargent de poche olingi opesa bango olingi kopesa bango l'argent de poche parce que bazomérite basengi yo bango basengi te mais yo fallait quand même opesa bango otalisa bango badroit na bango c'est comme ça. Mais yo siko o profiter na visibilité na bango, o abuser quand même na visibilité na bango. Omoni. Et puis msusu siko bande ko biso théâtre siko Olga Kabelo akobima et komi akoloba ke bino moko bosolo la ke komi parole na ye contre ya bino. Omoni nga na loba ngo toujours na bande ko biso ba africain. Même ba o baza na poto, mentalité za pourri pour na batu mususu. Yango moni ba misu bo kende Afrique bozo ko apporter rien na bande ko biso pe o ba yebi ba loi te mingi. Parce que bango peut-être va y éviter que non entreprise o ils a déclaré basa na droit peut-être ya kosenga ba droit na bango ils a peut déclarer ou pas te parce que mutu être humain na droit na ye mais biso bande ko na biso ba faire na biso kendaka liboso te parce que mutu au moins mutu so dans la maison africaine abengi bande ko ni ba sala wana afutaka bango te mais azo préférer à exploiter bango. Mais mundela ko salo babilo ko na rare izalaka penza te. Okima pona ko efunda ye. Bato bande ko la théâtre. Na landa ki même Barcelone azo ba mille comme charisme ça a raison moi si wana bravo. Parce que comment se fait-il Olga Longwe na Belgique alobaka bien entreprise na ye a déclaré a futaka ba impôt. Comment se fait-il muto bongo aye ko sa sabino ba défilé ya ba periki na ye sambo solo la. En plus bino na Olga bino batu boza na visibilité koleka Olga. Parce que Olga azo forcé akende ko luka bino akende ko s'afficher akende sa po ba mona ye kaleka kina mutu bo aleka kina mutu moy. Mais boza na visibilité il fallait qu'il bo imposer ye droit na bino anga ko futa bino caché anga pesa bino pe periki o boko présenter c'est comme ça se passe ce qui mutazo ba valeur na yote respect na yote alors imposer yango le respect ça s'impose et puis problème eza wana lisusu na affaire o eza bien ya on a lobi ba krimo yibi eza ba ndenge belé donc ba yibi bino o ezali que non visibilité na bino parce que na conscience à Olga tant azo ko pesa bino parce que yebi ke banani o bozali n'est-ce pas mais kita bino bande ko na biso pe bokoka ki pe lisusu ndenge za wana ko éviter makambo oyo bokoka ki ko éviter bokoka ki quand même pour aussi ko solola bokoka pe ko talisa ke non biso pe de za wana poto mata parce que faut voyer baba droit na bino bande ko na biso batamangala ba misu baza ebele mutema mabe akoza la talaka yo ayebi obi ayebi ke non moto penza so na pese loko na ngai ko tambola mais akoza la wana azo ignorer azo linga kitisa yo la kisaye ke non oza moto tala maka oyebana ngana mona rango même bande ko na biso même na ba poto biso bato sala be mission bato bayebi biso to oloba mangama ba poso osala azo tala po YouTube mutu biso weekend na ko craquer atie amoni o mais amona ko biso na ba fête pe boy azo le ko azo beto pe kara on dirait mutu ayebi yote africain za la bongo ezate ke non net Olga pe yi pona ye pe azo kanisa ko il faut na ke kangama na bato ba théâtre ba sala ba publicité po bato ba yeba ngo mokili mobimba mais si la ndenga azawana na masiandoki batala makape batu bayebi bango le fait que batona ba bande ko ba se ba oselo ba publicité ça c'est déjà bien visibilité déjà zali balobi en vouloir trop gagner tu risques de perdre tout ozomona alors quelle visibilité ozo localiser ce belé Olga ozomona biso bantu bangala ko hypocrisie zali ozo kansa emiso ndenge na wana batu bayebi ngate batu bayebi yo bande ko biso théâtre eloko bosali yango o Olga sali bino parce que Olga koka ko pesa bino ba droit mais asali yango te parce que a profiter na bino a abuser alors ceux qui bozaki batu bozali na poto aninga zo problème sérieux na entreprise na ye ceux qui ba plainte salamaki parce que ceux qui muta yebi droit na ye te yo yebi loi o yebi droit tango ake ko sala ba papier pona
à légaliser ma kamnaye ya salon naye ba yebisa ke pe que non client asa na protection aboye yo pose la protection aboye alors ayebi tout ça mais ceux qui a respecté en côté parce que à quel moment na ndenge ya terre à terre ya makamna biso ba africain alors bande ko la biso ba comédien vraiment et c'est ça pas si nga na place d'abino nazo se compatir na bino. Bon imposer vos respects, votre respect. Bon imposer yango vraiment. Batapoto, attends, $20 so mutape sur boya, ils ont niveau na yote. Parce que publicité on est badako tourner. Ndemo na zolo ba bemi pour la maman la biso musu bazaka la ba tampon na bilongi. Au moins na yepa ote yo olongola osaka ba émission makamba ba poso, apesi yo photo na ye. Après maman ko muto abongisi elongi wana avant après. Olia takata talitama muke place abongisi kaka atia emisusu na page de ba misu bazo ba photo ya ba mama ya batu bilongi mobimba nyonso batie kaka abare kaka na ba sini kaka bo abare abomi kaka misu mais ilongi mama batezo misu ko bazo bomba pe misu te mais siko zo tu na mama wana mutu oya ya mafuta a publié comme ça na page na ye et puis moko azo pesa bato ba publicité bazo lekisa ngona ba chaîne e bilongi ba mama wana ba tampo ba avant na ba après nde ba o bisu bazo longola ka ba tampo ngo soki na ba 2 jours ba 3 jours c'est lo bango o retourna maman o ya tampo ba fouti yo combien pour ba exposer longino comme ça tout ça mona ayebi droit na yete parce que mutu wana oyo alongoli yo malgré yo sombi bilo na mbongo na yo mais yo nini tampo wana longwe mais azana droit ya ko exposer longina yo et les kaka même na ba télé même na ba chaîne bato ba le kaka bongo c'est si ba futa bango ba cacher mutu wana ko futo penya misusu ko futo mbongo no yo et quand même po elongino ezala bongo même misusu ba futa bango te ngaso na lobi na page danga na tete na kata kaka mo litama kwe wana mais elongi ya mutu non nazala ba mama nanga misusu mona mama Nicole tala photo boy tala ndenge na komi boy tala makolo boy ah mama makolo kutu ezala ngo normal mais elongité tout ça parce que ba yebi ba droit na bango te ba mama misusu oyo misusu mona boy abongisi tete teki ba mama nanga moko bi balé po na ba ride mama Kati donc pour na ba ride na mama Coco mais pour ba l'accès comment ba se rajeunir mais elongio eza vraiment na ba tempo. Tous ces années, parce que nous avons la valeur na yete, ayebi ba droit na yete, c'est ça les problèmes. Mais au pas ayebi ba droit, azobo ya koko lobelango muninga, c'est ça aussi les problèmes. Azolinga exploiter ngo po ya a profiter. C'est ça même nazo ba pour la bata ba décoller sur ba théâtre. Bon ça la sur le côté, ata muta poto ayote na $20 na fungo le mozo ka 20. Donc senga ye penza ta $200 au pesa parce que tant yo ko afficher longina yo wana $200 banana $500. Banana 500 parce que ya ko sala restaurant na ye. Ya ko sala loko na ye. Alinge longino kota na kati mama publicité au peso $20 wala mama mais tant bato o baba no mona yo ba ko zala tirer yo yo nde muto ko perdre parce que ya ko gagner plus. Pour publicité zaka trop cher, publicité c'est loka moins cher. Publicité tika la kambala moko hein et tournaka hein. Alors, eza faute na bino moi muke parce que bon imposa ki Olga Kabelo ezali ba condition na de travail na bino te. Malgré ata mutu tala mutu ko yelo te Olga za gentil hein, aza gentil aza na ye bien tout tala biso ba congolais ba tomangala ba africain pona ni bosangisa ka musala na sentiment pourquoi? Ngai nazo sabino na immeuble moko tozalaka ezaka ya ndako ya propriété privée bandeko. Boyebi ke madame wana na bana na yeba salaka na gérance esika moko. Ozomona eza donc eza bien ya famille. Mwana na ye na benga kaka boye pour la problème moko ezaka na ndako. Oyebi ke po ba ko bongisa. Oyebi ke mwana azolo balanga atana passion madame. Madame wana azoba mama na ye. Mais oya biso okoyoka kaka yama kiese yama kiadie yananye bazo bengwa na mama mo isanda na telefone na yaye ko sala ni na entreprise kuna makambo ezaka monsieur madame esili parce que tellement bozaka ba avantage ngala za na boye ngala na za mundela yebinga mais oza terre à terre côté ya ko imposer o ezali vraiment que non ba valeur ya babiloko monsieur côté professionnel toza nil. Yango bomoyi babiloko nyonso eza ko bima. Parce que bozo sangisa sentiment na musala ça se fait pas. Hein?
Tant que makama musala comme makama musala, tant que makama koyeba na ote toza la connaissance boy, toza la connaissance boy. Parce que moi ni ba dekola biso mususu ne bazana bazaka trop na ba sentiment. Ngaso ta sali analyse net makambo ekomela ka ye liboso wana na sala ka analyse pour na mona ka côté mususu ezaki juste. Mais oyo analyse oyo okomona ba biso Olga ta maman santa solo ba boy bozaka na problème eza question bazaka na problème té bolingi to zala vraiment ba professionnel té même na makamusu eza ya sérieux faut ko beta c'était parce que notre sœur ngana na mekaka kolobani na tanga komonete na parabole réponse ni opesa nga oh maman santa nga na teka ka nyonso oko na vie tu peux pas embrasser tout en vouloir trop gagner tu risques de perdre tout yo ka ngote na français maloba wana na loba no par rapport à maman futa lelo tozo kende tozo suka wapi lelo tozo suka wapi eza na batu mususu nga sala ka mafuta te nga na teka ka gama mafuta te nga na pesa ka conseil na orientaka puis na sala babiloko o eza très professionnel ya bino batu mangala te hein babiloko lokola ba Charlotte ba Valmont ba Chantkay babiloko ya ba o ezo rajeunir o pe ezo traiter po ya mutu en douceur et puis très professionnel. Mais tant que na mona ko kotaki na makambo ba monde o na bi ma sœur po na koza no jalousie te po nga na saka jamais mafuta. Mais beaucoup plus bino bozo bebi sa bato wana mais bazo pesa bato ka ba biso so ba bisala ebele. Parce que na bade ko yebisa yo na bi mutu il faut ozala omoni mabe na biso ba noir. Oyebi musala na yo wana ofani na ngombe olingi okoya ko embrasser mususu eko simba te ko créer ba problème ko ruiner oyo déjà oyo so mesana même lelo zo mona so perdre ata 3 clientes na makama kabelo eza perte kaka na kati parce que il faut quand même mbongo ekota pona kufuta ba loyer kufuta ba dépenses belé ya ba déplacement ba voyage wana mususu ato bibisa ki $30 opesa ki muto émission $50 tout ces ba vide eza ba perte. Nga na loba na yo parce que na mona ki ba danger makamba poso okokoza la mutu soko za la somine mafuta pa na yo aparole ngo malamu te explication po oyebi ko okopese pe bien te bisu comment ko longo la poso wana o baby mais akozonga kaka ko loba eza yo et puis nga na ba mama mususu o ba boya même ko so ba perruque na yo à cause kaka maboko na bango ebongate ebeba tout ça azu alati sango perruque na mona ki musika bango yango soko zala ki vraiment très sage. On a pas le balanga na nini te nga ko lobobi ah maman po nyozo loba boye pourquoi idée na nini omoni eza ki jalousie mais est-ce ngane na sabo est na ko côté kakabelo na ko kangote na ko kokate eza domaine na ngate mais tant mutu zo botenga na teka ka nyoso non mutu nyoso tu fozala mutu fozala na expérience et kontaka ozana expérience akabelo mais ya poso zalaki nango penja te po poso ezaka na makambo ebele ba connaissance ebele. Yango même na zoloba kotala même bino nyonso tozotala même maboko na bino eza toujours na besoin de traitement eza na ba kentos par rapport aux autres même maboko na nga. Donc ma sœur changer côté wana kende côté professionnel grandir un peu pas publicité il y a terre à terre ça donne ça va retomber comme ça la vidéo il y a ko s'excuser il y a ko laver image ya mobali na yo na ya yo parce que là ça n'est trop et puis ozo ruiner côté ya business ya makamba kabelo c'est pas bien déjà côté mususu pe ya image ya kabelo osangisa na makamba mafuta et baby sandam ngala zo biso ba vérité maman soko ye na privé na koloba no tala boy ngana na zo biso ba vérité changer luka ba conseiller puis respecter ba conseiller na yo. Entreprise à monene bongo o eza déclaré comme ça oko sa biloko o esalami bongo te ma sœur ato loba te eza ngam na sali vidéo te non tout de suite il faut ko leka ko démentir ango et puis ndenge zawana ngana so na zayo est-ce que vous êtes obligé au kenda bakabelo ebele non oko ko kenda ngote balinga babando lakisa ngo kana bakamina nini na écran bazo lakisa ba sport wana tout ozo sala ki peut-être na Belgique vraiment ma sœur affaire oyo vraiment combo na yo po eza laver linga quand même pe o zala nano un peu mon silence na makamba ba internet oyo et puis s'excuser c'est tout. En tout cas balande émission na biso tozo kende wapi na suki awa donc conseil oyo na pesi Olga na pesi bande ko la biso ba ya banini en tout cas to zala nano wana sur ba bonne côté parce que eza ba biloko muso ezali soki ba sentiment zo le ka communauté zo zala détruit.
Alors oyo aza na mato ya koyoka yoka ezaka conseil ya Olga te eza enseigner ete à tout le monde kosangisaka business na sentiment te ata oyebi mutu ata oza na musala na maboko nga nayebisaka mama na nga mama Viki aza na Genève atongela nga ese mama soki mutu alinga atongela bakende feti afuta mbongo na ye otongeli elamba oza na musala na maboko parce que bandeko na biso ebele akoketika elamba pa mutu atongeli ye mais pona afuta azwi elamba ekomi lelo lobi matalito mpe bango baza na poto ebele bamisusu baza nango. Alors lokola ba communauté na biso bato ba changer kati yo moko changer imposer respect na yo respecter boyo moko nano respecter yango oya lingi te atiki ozomona. C'est comme ça la vie. Vraiment merci beaucoup. Partagez vidéo, aimez et puis s'abonner. Tokutani prochainement. Merci beaucoup. Ceux qui bankam oyo et rozala kaka olgo zo bimate alors eko pousser pe batu tout ça la analyse pour obima oya kosenga pardon. C'est comme ça. Et puis ko lukate que non oyo okoyoka ba bazo finga yo maman accepter. Ba oyo peut tout ça ba analyse tout ça ba vérité accepter parce que ça ba bilo yo lukaki. C'est comme ça, il faut assumer hein. Donc merci beaucoup. Tokutani prochainement. Bonne semaine.